Yangalala kwaku yeye twenya wa mandwe yaya kadiwa monenge nilembo mumona na yenzambi meso mumeso lutuma meno mubisalu lusimazola ye misiku pasilwa tambuleno kipwanza kya mpeve kukandele bandongo twena kindwadi yengudi zeto bamama bawo bakalanga bimpofila beto kwa masemeto tulombele kwa bamama lo tutela mane beto bana beno taluvana kiambote faki ika twakubikano moko twavana ngudi zetu kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela bamama tulendele kutuvana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilela tulwe kiva kikada kya ntsuka inthangu tutelemisanga tata nzambi kanda nzambi yandivo mayangi mena yekambi lya bantu bubena ye mfumu inzambi ikambi likakisodi la muvwadyo betu tubankwa nsambu ekuma silu to silo kwa mfumu to Yesu Kristo fosadisika kwenda kutulombela peve ya nlongo ya kedika ilemba nintsatambula wizilungana na mubeto kanda lya ndombe lya vwezuka kubakongo bangu tulombele kwa tata mwanda velela watutela mana beto bana tokuvana kiambote faki ika twakubikano moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele kutovana sedito wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watute sikirikisa Tusama. Elsamu za mfumo wetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza miwa siditu, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa yele mvu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tata pasteur tata ibiso abandera kina banzema yuda akena mibeko mikanda na ya osuka toyoki tobomba tosali la mukolo wana tobika feti ya lelo feti ya bana baganga nzambe ebandeli toyokaka histoire lelo yo 100 ans ya lingomba si toleki yango tomoni ke lingomba aza na bana ya banganga nzambe biso bana yango mpe bapasteur bazali baselo mpe bazali balongi bazali esengo monene toza susu bana mike te asi tokoli avantage moko ya makasi bakoko bamoni pasi batata bamemi lingomba mokili mobimba biso balobi na biso totonga Yelusalemi sikoyo biso tokosala makasi lingomba etongama bienkamba etongama ebandeli bapapa bamonaki pasi ntango babandaki kosala misala ya nkamba bambuta ya kalakala balobi alingi abongisa mboka na ye yango bapapa bamonaki ke tika topesa bango nzela batonga baparoise nde baparoise ezalaki kotongama na Kinshasa abandelaki na Matete, Kimbatseke, Bongolo, Sandake, bisika nyonso. Entre-temps, toyoko banda ndako oyo na nkamba kino lelo oyo. Nkamba tozali kotonga tina ezali. Tomipesa ndenge de la ville alobi papa directeur ndenge atangi kolakisa ete mamaki mpavita ye mutu alobaki ke biso mpe toza na nzambe na biso akoya nkombo na ye kimbango ntango ye alobi kaka malgré baza koboma ye ye alobi likambo nalobi ekosalama na kuimba. Alors awa na Congo na biso papa Kimbangu abotami na 1887 le 12 septembre tala likambo monene ye alobi na kuna kopona kokende kolonga Angola kuna mosika Congo Bango awa tozali na Congo Bango makolo na bino ebanda kovimba bokomona pasi
oyo ye alobaki emonanaka esalamaka ye babomaka ye le 2 juillet koko Kinzembo mpe babomaki ye le 2 juillet yango tolobaka bino bankole tosali deja ndako moko ya bien awa na Nkamba kuna na 4 maisons bato baselelaka na ndako wana bino mpe bankole tosengi oyo programme bapesi biso tosalela yango ya 8 chambre baza kona kosala biso eumela te bana banganga Nzambe mpe tolakisa volonté ya bien pamba te likambo ezali wana totalaka Fuma Longo alobi Angola oza na richesse mingi Kimvwama oza nango ebele kasi likambo ya Nzambe awa na Nkamba bamboka nyonso okoki kozala ba richesse kasi na likambo ya Nzambe awa na Nkamba donc soki tozokotonga Nkamba tina ezali makambo eza koyela biso Nzambe kaka moto ayebi yango balobi totonga Yelusalemi chance ya moto mwindo bapesa nde yango wana nayebi te papa elebe soki azali papa Ndungi boya d'école boya po totala nano likambo moke na kati ya Bible mosala nini oyo tozosala ya Yelusalemi ndenge biso toyebeli ke les 3 Congo yango ekomema Afrique mpe mokili mobimba ozwi moyen boyaka totonga Yelusalemi tosala misala Nzambe soki asepeli tozwi mapambo dernière chance toza nango yango wana mingi baza ya kolemba me toyebi ntina biso tozosala misala na biso papa pasteur eleka noki mpona heure bokela mpe mosika te mpona heure mpona libanda papa nde tolandi na introduction na ye apesaki biso mokanda misala ya bantoma mokapo ya yambo nzela ya motoba kino na mwambe Actes des Apôtres chapitre 1 verset 6 à 8 totangi boye na kombo na tata ya mwana pe tata molimo santo bongo bantoma oyo basanganaki batudi Yesu nkolo ezali na mikolo oyo nde okozongisa bokonzi na Israel Yesu azongiseli bango mpona tango to mokolo etali bino te tata atia yango ndenge ye moko alingaki kasi molimo mosantu akokitela bino bongo bokozwa nguya mpo bokende kosakola sango na ngai na Yerusalem na region ya Yudea mpe ya Samari mobimba ti bipai nyonso ya mokili na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu tolandi exhortation oyo nkolo auti kopesa biso pe totangi mokanda oyo apesaki biso Actes des Apôtres chapitre 1 verset 6 à 8 na mokanda wana ezali masolo ya nkolo Yesu yambo ya ye kobutana lola takokabwana na bantoma nde batu bayekoli batunaki ye motuna na ntina na bokonzi ya Israel pamba te biso nyonso bato likambo ezalaka na biso pasi kaka bokonzi ya nzoto oyo nzoka nde
ye nkolo azali kolobela bokonzi ya nzoto te, ye azali kolobela bokonzi na molimo atako ya nzoto ekoya nsima. Yango nalobaki na bango ete eloko ya yambo eleki malamu esere na biso, esere na bino nde bozwa nguya ya molimo santu mpo te yango ekopesa bino bokasi oyo ekokangola bino mpo te bokoka kotambola bopesa sango na ngai na Jérusalem, na Jude mpe na Samari ndenge tokoti kotanga yango na nsima bokokela yango na mokili mobimba. Eyano wana ezalaki mpo te akoka kosembola bango makanisi na bango oyo etalaki mingi ndenge tolobi na makambo oyo etali ya bunzoto. Kasi aye kobakisa bango te mokolo wana bokonzi wana moto adeterminaki yango selon volonté na ye ezali tata nzambe ye moko. Ezali mpona bango koyeba te na bango l'essentiel ezalaki molimo santu mpo te esunga bango ndenge biso nyonso mpe esenge na biso tozalaka makasi towelaka nano molimo santu mpo te efongola biso mayele, efongola biso mémoire mpo toyeba kosala mosala mwa ye. Batata bamama mpo na nini nguya ya molimo santu ndenge nauti koloba ete efongola biso mayele. Parce que soki molimo santu ekitelaki nguya nango ekitelaki nguya ya ye ekitelaki batoma te nde bakokaki kozala na courage te parce que babomamaki bakangamaki na kati na bandako. Yango wana esenge na biso tozala kosengaka mpe mingi nguya ya molimo santu mpo ete yango ekokotambusa biso bisika nyonso biso tozali. Tozali kolobela likambo wana na ebandeli mpo na nini? Pamba te mokanda na Nzambe na 1 Jean chapitre 1 verset 1 elobi na biso esengeli toyebaka makambo nini ezalaki na ebandeli ndenge nini likambo yango epesamaki na ebandeli esengeli toyeba yango ete makambo toyebaki dès le commencement oyo toyokaki oyo tomonaki oyo tosimbaki tokoka kobosana yango te tokoka kobema yango na esika tozali kokende. Batata bamama soki ete tobongoli makambo oyo toyebaki na ebandeli tongoki historique ndenge papa apesi biso yango makambo wana azali koloba na biso makambo na biso toyebaki oyo tomonaki oyo ndenge musala yango ebandaki soki toboseli yango mpe tobongoli yango tokokende musika te mpe tokobunga. Nzambe na oyo aza koyebisa biso aza na makambo mibale oyo azali kosenga biso oyo esenge tokangama na yango. Likambo ya liboso azali kosenga biso ete solo na manso esala biso na manso kokanisa biso na manso tokozala nango bosenga toluka nano bokonzi na likolo. Soki toluki bokonzi na likolo oyo nyonso etikali biso ekopesa na biso lokola cadeau bokonzi na likolo. Yango tolobaka ngo dans Matthieu chapitre 6 verset 33 parce que papa diangenda azali ko insister na likambo na ntango nyonso ete na nyonso tozali kosala po tolonga na yango esengeli bokonzi na likolo eleka liboso. Ya mibale elingi kozala kosenga na biso tosalelaka maye tozali koyoka maye bazali kotinda biso maye bazali kopesa biso oyo tozali koyoka oyo tozali komona oyo baza kopesa biso eseye tometaka yango en application. Toyoka kaka te parce que kosunga biso te mais plutôt toyoka pe tosalela yango ndenge Jacques chapitre 1 azali koyebisa biso yango chapitre 1 verset 22. Batata bamama tata abandi introduction na histoire mpona nini esenge na biso toyeba histoire ya solo. Batata bamama soki moto ayebi histoire na ye te soki moto ayebi bokoko na ye te akoki kosolidifier boyokani katikati na bango te. Esengeli bamboka na biso misato oyo Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Congo RDC toyeba bokoko na biso toyeba source na biso toyeba historique na biso ebandaki ndenge nini ekomi ndenge nini etosali kokende nango esika nini po soki toyebi kosolidifier bondeko na biso te kutoyebi histoire na biso te ya solo kozala biso pasi. Makambo tofandeli awa tata uti koloba ebandaki na Congo Kinshasa, Congo Angola na Congo Kimpavita ndenge apesaki ba prophétie ete likambo biso tozali na Nzambe na biso. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu
esenge la biso mas tokozala ngo mposa tosenga ke pai na ye akosalela biso na tembete bamonaki ke ntango no soki mwana kufi soki babeleli kimbangu akoya kosekisa mwana me kasi ye otango alobaki likamwa na bandeko na ntina kozanga bolingo nde baparticipaki na liwa ya mama Koko Kimpavita ndenge papa alobi na biso na le 2 juillet tango babobi Koko Kimpavita alakaki bango te likambo ata bobebisi yango bokolandela yango na Kongo bango makolo na bino ekovimba ndenge tolandi l'exposé ya papa ya solo balandaka likambo yango kino lelo awa na Kongo bango yango wana tomoni kobotama ya papa Simon Kimbangu awa na Kongo bango na mboka Nkamba yango tozali kosenga na bamboka oyo misato Kongo Angola Kongo Brazza na RDC oyo esimbi likambo oyo biso tovandeli oyo ezali socle ya kimbangisme ndenge nkolo Yesu alobaki ete tango bokozwa nguya Molimo Santo bokozala batémoin na ngai na Jérusalem na Samarie pe na Judée lelo epai na biso lelo mpe ezali bongo le tango likambo Molimo Santo ekoya ekosocle nango ekozala na Angola Brazzaville pe na Kinshasa sika comportement na biso ekozala ndenge nini mpote likambo ekosalama mpote likambo ebimisa mbuma kitoko tokokangama na liloba moko oyo tozali koloba tata tika ete mokano na yo esalema soki bamboka nyonso misato tokokangama na likambo oyo ete ta volonté soit faite nkolo Yesu alobaki na biso na Matthieu chapitre 6 na verset 10 ntango apesaki bayekoli lolenge ya kosambela nkolo Yesu akomi na mpasi ake na jardin na Gethsemane na kosambela Matthieu chapitre 26 verset 39 azongeli liloba wana tango tokosalela mokano ya tata Nzambe bokonzi na ye mpe toyeba yango eloko ezokopesa biso mpasi lelo awa tozali koyeba bokonzi ya Nzambe te esika yango evandi yango alobi atake mbongo mbozwi makambo nyonso ya kitoko ya mingi eza na Angola kasi likambo na Molimo source ya kimbangisme ezali Nkamba tokokobosana yango te soki tokonéglige Nkamba tozali komibosana biso moko parce que babi soki tosala histoire apesi biso ndakisa traite de noir tango Léopold II bazali konyokola bakoko na biso koteka bango makambo na ye kosila tango papa Simon Kimbangu abotami na le 12 septembre na 1887 nde traite de noir esilaki ezali kolakisa libération na biso papa Simon Kimbangu abotami na mboka oyo mpote libération na biso ezala poto ozala malamu esenga na biso regard na biso miso na biso matoi na biso ezala orienté na Nkamba na source de source pote toko koyeba makambo nini ekoyela biso lobi soki tobosani histoire na biso te babi un peuple sans histoire azali voué un échec azali lokola nzete oyo ezangi misisa ekoko telema te soki tobosani histoire oyo papa uti kopesa biso eloko nini tokolege na bana na biso parce que tozali komona lutte ndenge tokomi nango surtout ya réseaux sociaux ndenge ezali kotransforme makambo ndenge ezali kotransforme bainformation alors soki biso baetoza lelo na lingomba ya kotelema soki toyebi histoire te tokolege nini na bana na biso donc tokozala voué un échec parce que solo espoir ya monde ndenge toloba kimbangisme ezali biso l'église kimbangiste soki biso tokwei si mokili mobimba tokwei si mabota nyonso mémoire etengeli bamboka nyonso misato totya na mongo na bongo na biso ke likambo oyo ya kimbangisme biso bamboka misato fo tolongisa yango tolongola nano bonzoto biso tozali boye kokabwana koswana koyinana soki biloko wana ezali kokota mingi na kati ezali bunzambe te ezali makambo ya mosuni lelo ekomema biso mosika te yango wana batata vraiment biso bato tokomi lelo tozala baporte parole tomema Nzambe alingi kati na biso ete toyeba bokonzi ya Nzambe toyeba bokonzi ya papa Simon Kimbangu toyeba bokonzi ya Molimo Santo maye tozali kosenga pote kokisama to mettre en application oyo bazali kosenga biso soki esika tokokende tokosalela bongo bazali koloba makambo ya bandako soki
toyebi kosalela yango na lolenge na timing bapesi biso makambo nyonso tosala yango mposa ekozala na biso elongo. Kasi soki tokoyeba yango te mpe tokosalela yango te tokosuka na koyoka awa mpo tobimi na premier poste totiki yango elonga epai na biso ekozala te. Alors chute ya biso ekozala makasi toyebi te nani akoya koreleve biso parce que te ekeke ya suka tosala yango ko tata molimo centre na telebi wana na komba tata mwana bénis. Tata mwana tata molimo centre. Tata molimo centre, merci pour na maloba. Toti kolanda likama moko ya motuya monene tata mokonzi abole mokonzi lingomba auti koloba na biso na mokolo mwa lelo. Boyo bakomaka faut bokoma date et bon garder yango avec le plus grand sérieux. Auti koloba boy. Botonge nkamba Yerusalem ya sika ezali la dernière chance de l'homme noir. Prenez ça avec le plus grand sérieux. Comment date ya lelo? Alobi yango à l'occasion ya ba fête oyo epesameli bana ya banganga nzambe. Lemisa ngai nazalaka toujours na souci ya histoire et ya kokoma makambo ya ba date. Botonge nkamba Yerusalem ya sika, c'est la dernière chance de l'homme noir. Prenez ça avec le plus grand sérieux. Alobi yango lelo. Batata ba mama ba Congo misato yo, Congo Angola, Congo Brazzaville, RDC ezali na programme ya tata nzambe. Tozali kolanda yango na mabondeli ya batata na biso et batata na biso misato bazalaki toujours ko répéter likambo wana. Ba Congo misato oyo ezali na programme ya tata nzambe. Et pourquoi? Parce que mon canana nzambe elobi na biso na Apocalypse chapitre 21 verset 16 ba déterminé parce que epesamelaki nkolo yesu apesaki ange akoka ba mesurer Yerusalem na sika étendu na yango eutaki na lola ba mesuraki ba bongisaki yango ekiti. Baebisi biso kuna balobi étendu nango ezali il y a 12 000 stades na mesure wana et ba scientifique ba pesi biso ba précision que 12 000 stades il y a longueur ça fait 2200 ou 2250 kilomètres de longueur ezali na forme ya carré. La Bible précise tout ça. Et ça l'était que vous fabriqué. Non, la Bible précise. Et puis, 2250 km. Ce que l'on a Nankamba, Nanzela ya passion, oh ya papa Kimbango, ça fait plus ou moins 45-50 km. Kinshasa, ça vous fait combien? 250 km. De Kinshasa à Lubumbashi, 2200 km. Précise. Alors, Bayebisi biso balobi superficie nango c'est plus ou moins, pas plus ou moins, 6 millions de kilomètres carrés. Et 6 millions de kilomètres carrés wana ezali okamati Angola c'est 1 246 700 kilomètres précise. Mais arrondissaka yango na 1 247 millions de kilomètres carrés. RDC c'est 2 345 000 kilomètres, si vous voulez, plus 400 kilomètres. Donc, arrondissaka babengaka kaka 2 345 millions de kilomètres. Congo Brazza c'est 42 000 kilomètres carrés. Ce que kamati mokabana nyo surtout au sangisi yango. Papa dialonga na papa diangé na bazako yebisa biso que bakobana ko pousser même océan pour na ko tonga kaka nkamba Yerusalem na sika.
ça vous fait superficie wana nyonso tout et couvrir la nouvelle Jérusalem. Tango yango ekotongama na 3/4 ya science ya technologie oyo nzambe akotia na kati ya mokili. Ba ville actuelle ba makambo nyonso tozomona yango encore 1/4. Mais na 3/4 nzambe akosala la plus grande, la plus mégapole oyo etongama nano te na kati ya mokili. Responsabilité ya yo kimbangiste. Yango wana makambo ya nzambe na ebandeli tango esalaki ba numéro de création du monde ba makambo ebele et banaki kaka na territoire oyo biso tozali Congo Angola, Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ndenge bayebisi biso makambo ya kimpa vite. Makambo nyonso ya ebandeli ya mokili ezali na kati na ba 3 Congo. Et suka pe ya mokili ezali kaka nzambe alobi nazali kojalisa makambo nyonso tu ya sika kaka na kati ya 3 Congo. Et donc le 3 Congo makambo ndenge papa pasteur Kabemba alobi totika nano makambo ya ndenge wana makambo nyonso ya nzambe ezali na kati ya 3 Congo ne bandeli pe na kati na suka ezali na biso. Nous sommes responsables batata ba mama. C'est la dernière chance de l'homme noir. Nzambe kamati di kamowana ayeko pesa yango epai na biso. Mpo ete biso tozwa lipamboli. Mpo ete biso tobebisa na paradis terrestre. Tozongela yango lisusu te. Biso nde tobebisaki biso nde tozwi mokumba tosengaki bolimbisi ya lisumu na Adam Ève directement na tata nzambe apesi biso mokumba tobebisa te. C'est la dernière chance de l'homme noir. Tata molimo mosantu abimisi yango lelo le 16 novembre 2025 en Kamba Yerusalem na sika. La dernière chance de l'homme noir. Nzambe nde alobi yango. Batata ma maman, Yerusalem oyo parce que Esaïe alobaki la montagne ya mboka ya boule sera élevée au-dessus de toutes les colonnes. Esaïe chapitre 2 verset 2 à 4 et kozala le sommet des montagnes na ba colline ko environné mabota mansu ya bokili mobimba bakokenda na Yerusalem na montagne sainte yango yo na nkaba Yerusalem. Zacharie chapitre 8 verset 22 alobi na biso bato nyonso to bakosimba elama na moyuda bakoloba mema biso epai na bino toyoki ete nzambe azali epai na bino mabota monso banguya na banani bakoya na Yerusalem yango ezali kotonga. Et papa Diangenda le 2 avril 1990 alobi ezali moyuda te bakosimba elama no kimbangiste bakoloba mema biso epai na bino toyoki ete nzambe azali na bino elongo na nkamba Yerusalem na sika evandelo na tata nzambe nkolo yusu tata molio mosantu. Maman Kimpa vite avait raison. Et le pasteur Cameron na 1894 alotaki ndoto aw amonaki échelle et uti na likolo ekititi na se banjolo bazali komata bazali kokita walobi likabo Yakobo amonaka kuna na Bethel nde yango adu confirmation ke mboka na nzambe mboka na bule nde yango atiki yango na kati ya bamikana nyonso tu jeune exentango ye aye bango nyonso to bayebi yango mboka oyo. Nkolo Yesu ye moko le 5 avril 1921 alobi nkamba oyo nde Yerusalem ya sika ekotonga mao. C'est la dernière chance de l'homme noir. To négliger ngote batata wa mama. Nous sommes responsables. Papa Diangenda alobi bakosibe la bano kimbangisi bakoloba mema biso epai na bino toyoki te nzambe azali na bino elongo. Babota manso bakoya. Maintenant pesi biso mosala ya kotonga longa. Il est le maître des temps et des circonstances. Ayebi tango. Nde to salela noki noki pona kotonga yango parce que ye ayebi tango. Na ebisa bino na bosa na ko bomela bino te. Baninga mosusu même ba scientifique ba mani komona ke abi on dirait Covid elinge bana na France, pe en Angleterre, on dirait Covid, on dirait linge bana, on dirait linge ko bana.
Tango Covid ebandaki épidémie wana ebandaki, Mama Suzanne Kwaki a dit, pardon papa mfuma longo na yebisa likambo wana. Asenge na tata mokonzi ya bola abi papa soko Covid oyo boye bato nyonso to bazali kosila boye bato nyonso bana na yo baviva kaka na moke soko bakoti na ndako bakolia bakovivre ndenge nini. Papa simba likambo wana. Aucun réponse à tata mokonzi ya bola. Alobi na yoki ye mbuta. Mais oyo ezali koya liboso kuna na koyokela yo lisusu te. Ça dépasse ezali koya. Oye mona na note na kata mokili. Pe bisengo ezali koya. Lelo mama Kwaki azali lisusu te na nzoto. Mais ya lobi na koyokela yo te. Oye ezali koya. Mo yo sengi na koyokela yo. Nous avons été épargnés. Bato ba comprena ki te ke yene mutu abongisa ki likambo wana. Tozalaka na chance mingi ya kosolola pe na mama Kwaki ati. Yende mutu abongisaka makambo. Soki alobi to tonga longa, to sala musala, to tonga nkama Yerusalem, noki, seke ya yibi. Biso stango biso tozali kobima, tozali kokota awa na temple. Papa Kabemba alobi na nga abi mbuta. Omoni mbula oyo soko eleki koto oyo erataka te. Tango tokoti pe mbula noki abi na yebisaki yo nini. Tango ezali moke. Pona kosilisa batata ba mama. Faute de temps, soko mardi, nzamba pesi biso nzela, tokozala un peu plus profond. Batata. Na 1910, ba mioto étoile ebimaki awa na nkamba, na contrôle ya nkamba, na 1910, 3. Et tant tokomi na 1921, moko ya étoile wana est poussé encore plus près de la terre. Et astronome Campbell, américain, William Campbell, et comment on a beaucoup de observé à partir du 7 jusqu'au 16 août 1921. Aïbisi na France, aïbisi na académie à minene, koma yango na journal scientifique ya américain Cosmos numéro 1344 koma yango. Na tango na nkolo yisu monaki étoile yango na balandaki yango balobi où est le Messie qui vient de naître, nous avons vu son étoile. Matthieu chapitre 2 verset 2. Et monanaki. Bangope monaki yango, c'est dans des livres scientifiques. Et le 16 août 1921, étoile wana est disparaître. L'Académie française des sciences n'a compte rendu à Bango le 16 août 1921, balobi pelikamo yango. Un savant israélien yende ayeko bakisa lobi. Le Christ, son retour c'est le 16 août 2001. Voilà. C'est dans des livres, hein? Effectivement. Le 16 août 2001, Papa Dialongana, a longoli nzoto na kati na mokili. Atiki mokuma nyos na Papa Simon Kimbango kiangani tata molio mosantu yazo konza biso. Batata ba mama, likramo biso tozali nango soki ba lobi na répété encore pour la 3e, la 4e fois. C'est la dernière chance de l'homme noir. Et uta na likolo et kiti na se Nzambe apesi biso totonga yango. C'est la dernière chance de l'homme noir. Et oyo nkolo apesi ye mokuma yende tata molimo mosantu. Biso nyonso to saye poto mona bisemwa mboka ya sika. Soki to cité 5e génération kozala te. Soki ozuite ndenge Eli alobaki na Élysée. Soki ozuite okotikala jamais kozwa trop tard. Nambala oyo. Soko biso tozuite, c'est fini 5e génération ezalité. Boye bazalaki kokela kozonga ti 4e génération suka nde na makambo yoyo. Nakobotama na 1918. Nakobotama na 1951. C'est la dernière chance de l'homme noir. Nakomona tata mwana tata molimo santo. Na kombo na tata na mwana pe molimo santo. Ya solo batata pe ba mama
bayi bazalaki ba disciple ya nkolo bazalaki komona ete retard po bazwa bokunzi na bango kuna na Israel po bazalaki bamumbu ya barome nde masolo bamonaki ke okazwa kotuna ye ekokaki nkolo tito vandi boy eseke tango ekoki po nzambe apesa biso bokonzi na biso réponse ya nkolo ekokaki kozala préoccupation na bino te po botuna makambo nzambe abongisa na ndenge na ye nzambe mutu ayebi tango mokolo kasi tango bawumelaki amonaki ete bango baeshuwaki soko tangi na Matthieu chapitre 21 verset 43 kuna nde mokonzi Yesu Kristo alobaki clairement bokunzi ya nzambe ekolongwa kati na bino pe ekopesama na libota mosusu bakobimisa mbuma na yango biso banso tozali témoin Pape Jean-Paul II alimbulaki likambo ke nzambe oyo akela lola akela mokili oyo azali mutu mwindu. Dieu est noir et Jésus-Christ est africain. Cherchez-le au nord de l'Angola. Zwa carte d'Afrique, tala Angola, tala Nkamba. Automatiquement vous allez convaincu que Nzambe tata mwana pe mulimu musantu bavandi awa na Nkamba. Tito vandi nde tozako zelete tata mulimu musantu azako mona deja bilaka na ye. Il faut mbele alati sabiso nguya ndenge tovandi boy. Soki totosi ye malamu ye akofungulela biso Nkamba na mulimu ezali ya kotongama. Batata na biso basenga kina papa ya ngenda temple oyo soki kiti na biso moko na misala ya mabetu zanango tokokota na temple wana ndenge nini totonga kaka bapesa biso mapambole. Papa ya ngenda encore jeune atali saki ba camarade na ye ya ba jeu Nouvelle Jérusalem oyo tozako zanga komona na miso likambo tosengeli kuyebete dirija ayemba kinzembo boko palangana bipai binso esika tokozanga kokende na ordre ya tata Simo Kimbangu kyanganiza te mokili oyo ezali ya ye lola pe ezali ya ye biso tolongola nde orgueil tomitia bamumbu ya tata Simo Kimbangu kyangani Israel basuka kina 1961 libota oyo ekende sangu libota ya nkolo Yezu na 1961 bakokisaki mbula misatu mobimba mbula eza konoka te milona nyonso eza kozika me bajuif bayebi Nkamba bajuif bayebi Nzambe ndenge avandi boye mangomba nyonso basambilaki po mbula enoka 3 ans durant ata litanga moko enoka kite. Invitation eyaki na église kimbangista biso tozana likambo ya monene tokoki ko négliger yango te tango ba invitaki délégation kimbangiste bango bayebi parfois tokosala un mauvais choix que wana tokozwa bakimbangiste te baya mbala moko te na Jérusalem de Judée bakomela na Tel Aviv ngomba ya avril parce que avril date bango babimaki na Égypte délégation kimbangiste ekomi na Tel Aviv batindaki ministre Madame Golda Meir na ministre Mendes bango mibale tango bayambi bango
est-ce que bino réellement bozali une délégation de l'église kimbangiste? Oui. Où est le chef spirituel? Batali si papa d'Angenda bango bakamwe, oh, il est encore trop jeune. Est-ce que oya koko zala mwana tata Simon Kimbangu? Oui, solo mwana na ye. Bobi misaba preuve, pesa passeport. Papa d'Angenda azalaki kotambula esika nyonso azali na mikanda na ya leta. A brandir passeport. Batali père Simon Kimbangu, mère Marie Mwilu Kiawanga. Ah, mais toza comment na yo zali, on dirait trop jeune. Maintenant, gouvernement ya Israël a bengisi bino ntina ezali. Ntina yango oyo. Biso awa tokokisi to totaliser 3 ans. Mangomba masambeli 24 heures sur 24. Mbule zolemba na konoka. Yango po ba juif ba yebi esika likabu na bango ekende ki ezali. Yango to invité église kimbangiste. Soki bino délégation oyo bozali église kimbangiste. L'état za kozila. Lelo tango bokolala wa bobongisa na butu kaka oyo mbula enoka. Soki enoki bokomi réellement bapaya ya gouvernement ya Israël. Soki enoki te lobi kaka bokokanga bisaka bozonga na bino. Ah, ba mama ba tata likabo tozana ngo eza ya ko négliger te. Tomi kitisa liboso na papa Simon Kimbangu kiangani poto zwa ya bongisi libiso. Papa D'Angenda bayebisi eke bono kisambula. Poto yebi lingomboyi. Soki enoki te aloboza ba kimbangiste te. Peut-être moi délégation de certains farceurs bakanisi ke baya na place ya église kimbangiste. Bon, kokoma na bapokwa po balala papa D'Angenda atuni na etonga na ye. Bomoni esika toyi. Tokomi na test ya munene. Bango batuni. Papa sika wani. Kabila bana na yo mbula kaka basengiti. Biloko nyonso wana biza biloko na yo. Mbula kaka. Soki mangomba kuna balemba ni biso pe tolemba na tozongela bongo. Bango bazalaki na mayele bayeba kike papa D'Angenda azali nzambe. 100% Dieu et 100% homme. Ndenge kaka toza komona tata na biso ndenge avandi awo. 100% nzambe et 100% mutu. Nini yaki papa lobi tosala beko toute la nuit tobondela. Bango balobi papa biso kanisi to yawa tolia mwa pomme de terre na biso pemisa nzoto. Ozome mabiso lisusu na babeko. Papa biso mutu na mutu akolala na isika na ye. Yo na butu oyo nde pesa bango mbula. Bambuta na biso ndenge balobaki tango basilisi kolia bakomi fatigue mutu na mutu na isika na ye ake kolala na ye. Papa pe atikalaki na isika na ye. Ba mama na batata 3 ans ya absence ya mbula. Kaka na butu oyo papa D'Angenda alali na Tel Aviv. Kokoma na 3 heures du matin likolo nyonso eyindi. Ah, voilà. Kokoma kaka na minuit parce que mbuta pe alandila ki yango totanga kamingi. Faut toujours s'informer. Kokoma na minuit likolo nyonso eyindi mbula engulumi batu kuna na Israël na capitale baza komituna. Est-ce que délégation wana eyaki? Oh, délégation bayaki. Hein? Délégation bayaki? Hein? Likolo eyindi boye ebandi pe konguluma. Délégation eyaki? Israël eloko tobongisa ki mawa mingi. Mbula efungwani konoka. Litanga soke zuyo na nzoto okosentir ke eloko ekweilinga. Mbula enoki tongo etani tango tokomiti vers 12 heures. Ba téléphoner que boyebisa délégation balongi etumba na bango
tokotinda petit porteur eya kozwa délégation bakota avec honneur na Jérusalem de Judée bayambama na honneur militaire. Papa Diangenda na bana na ye bakite kikuna balatisa kie tiare mwa chapeau za kalukula mwa bere elinga kaka na dikosi awa tangu batie yango na mutu ba déclarer que banda lelo Papa Joseph Diangenda okomi membre du comité international pour la reconstruction de Jérusalem. Ya sol bapesa ki mwa kado ya enveloppe mbongo wana babandila ki misala kotonga hôpital Kimbangisi de Kimbanseke. Ba mama batata ata batu bakosala des ordres ça et là. Angola, RDC, Congo Brazza, tosimbana. Parce que même mokonzi Yesu Christ atangi bamboka bayekuli bakokende kosala campagne d'évangélisation. Batela kimondimi na yo malamu po dirija yemba kike boko palangana bipai binso kasi tia elikia ete okosala musala ndenge balaka kiyo mena mokili mobimba. Donc ba mama na batata tango oyo Papa Simon Kimbangu kiangani bandra kumususu otozozanga komona yango za kulukete etonga mape physiquement ndenge tozomona temple pona nini mokili mobimba lingeninga na bayako luka biso na yo. Merci ba mama batata surtout biso bana ya banganga nzambe bozala nde ba successeur valable ya biso batata na bino po biso pe tozalaki ngai tata na ngai azalaki diacre tata diacre Louis Mayilu ateya kinga malamu yango ngai pe bana naza kusala makasi malgré que koko longola motema te au greffe. Mais en tout cas bana ya banganga nzambe bozali banganga nzambe ya demain. Soki papa talisi bo esika ke boko tonga wan boko wela weleloko wan na biso batata boko leka na biso batata pe to contribuer mbangu biso pe esika batu banso bakotonga bandako papa zako luka po ayebete akoyamba barua ba président bakonzi ya ndenge na ndenge bakoyana nkamba bakoyako luka yenza ambeto zanayi. Merci ba mama batata misala mususu misa kozela biso longola doute na motema na yo ndrimela Papa Simon Kimbangu kiangani na mokili mobimba bazali babalete lokola ye na kombo na tata na mwana pe molimo santo. Merci babuta bokeno vanda. Tuzo na isengo komona bana banganga nzambe. Tuzali ebele na Angola, RDC, Congo Brazzaville. Tuyebike makambo mingi ekangisi biso. Tozala ya koyokana tosimba mosala oyo batata batikeli biso. Kobota ba Papa Kimbangu tuyebike na Angola ba Portugais baza kosomba bato awa na Congo ya kati ba Belge baza kosomba bato kuna na Brazzaville toujours ba Français basomba bato. Metango ya botami na 1887 12 septembre Kabwa nesilaki wana kolakisa ke puissance oyo yaki nango pasi ya mutu mwindo esili yango papa alobaki 4400 ans ya boloko ya mutu mwindo aza kosala mingi mbeba onyokola bato kumonisa bato pasi
kasi lelo oyo ekombela biso esengo. Nasembi nzembo Banza Congo na Brazzaville mpona kolakisa ke biso toza kolemba te. Sala batata basali biso mpe yango kaka. Na Angola tokokende bie tokende te. Soki faki oza prete jeteki Banza Congo. Makamu munene toza nango tobebisa te.
Merci Jeteki, merci Faki. Bala banganga nzambe bi totangi to komi na niveau ya munene. Pesi merci. To simba lingomba tango eza ya biso to silisi na kombo tata mwana pe tango na santa. Twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata mwanda velela munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se
ye mwana ye tata mwanda velela yangalala kwaku ngeye twenya wambandwe yiyaya kadi wamolengeni lembo mumona naye nzambi meso mumeso lutuma meno mubisalu lusimazola ye misiku pasilwa tambuleno kipwanza kya mpeve. Un nouveau monde. Connectez-vous et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine une vidéo de l'émission Les analyses spirituelles présentées par votre humble Guy Laurent Lobella. Les analyses spirituelles est un programme que Dieu regarde avec ses anges. Lorsque l'émission commence, Dieu descend avec ses anges entourés autour d'une table pour regarder cette belle émission de Guy Laurent.